ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamaba Mana modèle, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Ena Koma Kobanga, oh. Oh! C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Bilo ba ko na tinda kiko? Ah! Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais iko koma te fait. Non. Rita na biloko leki nanga. Bota pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui n'ont ils ont chargé les lots. Tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur est direct 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur la voiture vraiment. Mais quel est le jour y en Angola maman? Antonio Miala. Moi, on balie wana. D'ailleurs, je peux dire Rita yaka. N'Angola ça ouais. Angola normalement, c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola, ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui, ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zarawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tout kana rouage batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamore Nyonso, Bamisana Kolanda, Irène Masiandoki TV, oh maman bino la cabine, kakaba histoire vraie pour essa la bino, bavre makasi, nabanda kuna bino, partout vous allez n'engue na loba kanza mbalola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge buzelaka masolo ya Irène Masiandoki essa la ka vraiment bien makasi, yango to ebisa kabande konyoso, bazolanda biso partout ba oh non ba s'abonner na site te, bo s'abonner au site ya maman bino ba oh déjà bo s'abonner, bo partager parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine. To c'est la ka proverbe 19 et 20 plus sunga nanga na suite ya vie ndenge kaka na lobaka tozo suka communauté na ba histoire o ezali vrai yo tozo landa biso oza na témoignage oza na liso na yo olingo beta yango po édifier peuple congolais benga biso na numéro zomona eza na site na biso tokoyamba yo soko zu biso te c'est la biso voice. Je m'excuse pour voir nanga eza na se bande ko webi toza na période o ba grippe ezobeta bato en tout cas toza grippé. Yango bomoni volume na biso eza na C s'il te plaît s'il vous plaît partout vous allez matisa ma volume pour landa mama Irène Masiandoki na kimia ba mourir zinzamba la asala bino bola moto bandi ko pesa merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi sale kimi bani na mbongo ya Docteur Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama Vende moi so amibla Vende ndako na Verchurch ezala kayo Betty la patronne moi so alonga piaka balobi piaka ekenda musika Betty parce que tonga veut dire que la patronne a Betty mon konzi na bango voilà ba mourir maman Irène ayaka to pesi merci na maman tazi vite ya papa trésor chou na kati ya bondese pourquoi pas maman bibiche mwanzambi et nous en direct des 001 BBCD moi-même merci na Naomi Mwenge ya papa de Gaulle
Angele na kati ya Luton de longue jambe Naomi ma copine tobosani te Fifi Tomo la japonaise mama na Erastine babia ya kati Fifi Tomo la japonaise na kati ya Bundes na moni grande sœur nanga Jolie Florence koko ya Jolina mama na Karen na kati ya SN Jolie Florence mwasi ya mwindo ya kitoko balobi wumela boni basangwa Rita Chimuki na kati ya Dortmund mwasi ya papa Moïse balobi Rita Chimuki asali ba solde bilamba ya kitoko ezoteka maneti na filme bamure na bamurezi olingi olata kitoko kilelo benga biso oza numero ya Rita Chimuki asali ba solde ya biloko ya kitoko makasi ba jean ya bien ekoti ya bakombo nyonso yebaka to ba chemise ya kitoko eza na maboko ya Rita Chimuki ba chemise na ba foulard to ba t-shirt na ba chapeau ya bakombo nyonso monaka bandeko bazolata eza na maboko ya Rita Chimuki na kati ya Dortmund mwasi ya papa Moïse voilà bamure na bamurezi na vite fait pona kobetela bino lisolo bandeko bolandaka biso partout ndenge na yebisaka bino epai ya mama Irene Masiando ki tozokola na nzela masolo lisolo nazobetela bino lisolo ya ndeko moko ya mwasi aza na kati ya Allemagne ndeko wana depuis 2020 a se retrouva na chaise roulante makolo ebeba bokoyeba pourquoi ndeko na biso mwasi ayena lisolo na Irene Masiando ki TV po sunga yo nanga la suite ya vie affaire kaka ya proverbe 19-20 ndeko na biso mwasi azalaki divorcé na kati ya Allemagne aza na bana mibale ndenge ezala kaka na communauté na biso ekoma lokola mode mwasi soka divorcé azwi mobali na Afrique eloko oyo etraumatizaka nga elekelaka nga koma basi ya poto to mibali ya poto soki a divorcé na mwasi to mwasi a divorcé na mobali bazokende kolinga kaka na Afrique eske na poto ya mibali baza lisusu te basi baza pe lisusu te ezopesa pasi ndeko na biso mwasi aza na kati ya Allemagne ntango adivorcaki na mobali atikaki na bana mibale na nzela ya réseaux sociaux ndenge tolobaka na nzela ya Facebook akutanaki na mobali moko mwana mobali wana aza moto avandaka na Congo Kinshasa RDC mais précisément avandaka na Goma alingi mwana mwasi oyo na nzela ya réseaux sociaux azalaka na Goma garçon bandi kosala love na bango ndenge kaka ezalaka ekomaki ti na niveau ndeko na biso akitaki Allemagne akendaki Goma kotala mobali na oyo balinganaki na réseaux sociaux tanga komaki na Goma bandeko bo partager lisolo tango na lobaka Jésus Christ revient bientôt mwana moto azozonga parce que mokili eza na ba réalité ebele kolongwa na Allemagne pake ko se retrouver na Goma mobali wana ya Goma mtatindela kembonga tike atika kibana awa na Allemagne akendaki ti Goma tanga komi na Goma selon de kona biso mwasi nga pesi solo akutaki mobali wana zaki na vie moko ya kitoko aza na ndako moko okondima kutu teke ndako wana eza na Goma pona Goma bandako ya kitoko ezali selon ndenge ndeko na biso mwasi apesi mama Irene lisolo abinda ku kitoko balcon munene chambre lokwa na poto salle de bain en tout cas ezalaki vraiment propre aza na chauffeur na ye aza na mwana mosala na ye ya mwasi pe ya mobali na kati ya ndako kuna na Goma tanga akomaki lokola madame déjà mobali ayebisaki ye na moment ya relation ndenge ezalaka eza na mibali mingi balinga basi na ba réseaux sociaux ezalaka ntango bosola bosa déjà bokoyebana bosola botuna na ba question ba vie na bino puis déjà azwaki déjà temps en Allemagne na mobali na Goma bandeko kosola déjà nyonso mobali expliquaka ye ke mwasi na ye akufa atikela bana pe mibale mais bana wana baza mingi na famille ya mwasi na ye esalaki bana na baseretova na Belgique na mama leki na bango ndenge mobali ayebisaki ye bandeko na nga bolanda lisolo na bokebi mwasi mpe lokola divorcaki abitenga na zwi na nga mobali na nga seke tokovanda bien ntango akomaki na Goma akendaki posala 3 semaines na Goma ntango asali kaka 6 jours na Goma bamuri na bamurisi bolanda lisolo na bokebi ndeko mwasi alobi ezalaki na ntongo moko boye alamuki ayoki nzoto mabe ayoki lokola bamalaise ayoki lokola mokongo ebloke wana na Goma asali 6 jours na Goma mbali boso akende komona mobali me balingana déjà basolaka na baréseaux sociaux bandeko na nga bopartage lisolo oyo nzambe alola opambola bino tozobeta masolo mpona kosunga communauté partage lisolo oyo tindelango ndeko na WhatsApp kotisango na TikTok nzambe aokanisela ofo tokeba tobanga nzambe mokili eza na makambo ebele ntango azalaki kuna na Goma asali 6 jours alamuki ntongo moko bazoyoka mokongo pasi lokola mokongo ebloke mais asali quand même effort ya kolamuka bima libanda ntina balcon amoni chauffeur na se azotuna ye abi oh madame papa azali abi oui azali auti kosisa kosokola abi toza na ka moko ala se nyau moko azokoka kotelema te bamore na bamorezi mwasi akitaki mobali pa bimi bakuti nyau moko ya munene ya mwindo nyau wana azokoka kotelema te
chauffeur wana meko grimace nyau wana nyau ateme nyau azobwa te makasi nyau pena zoka kotelema te bafungolaki porte babenganaki nyau yango nyau apimaki libanda mbala moko imere ya mobali na ye ebebaki abinga nazobima na kozonga na pokwa mwana mwasi atikalaki azalaki deja relation na mwana mwasi azalaki lokola bonne na kati ya ndako mama azalaki kolamba kuna ntongo batikali mama nazotaleka na mawa azotala mwana mwasi aotai poto na mawa mwana mwasi abi mama nazokoka kotema te nazoka pasi makasi ayebisi ye mama boyebeli na papa banda kala abi 8 to 8 ans abi bongo ntango ye aoza na vie de prière mama nazoyebisi bongo abi naza na vie de prière na osambela nanga mpona abi te mama natuni kaka mama Irene elekaki na poko mobala zongi mwana mwasi wana otai poto azokoka suku kotelema te mokongo ebloke na niveau moko azangi mayele akomi koyoka suku badouleur esenga bameme na hôpital moko kuna na Goma mobali mbamo apeside abi yo fo zonga abino yo il faut zonga faut ochanger billet ozonga zonga poto kezwa traitement mokongo no ekomi kosegrave abi te nakoyoka nga bien baombala changer complètement akomi kopousser azonga bozolanda liso nde mama eka nazobetango ntango kokisa 7e jour donc mobali akomi kopebane il faut azonga parce que douleur ne bandaki na 6e jour na Goma 7e jour mbala il faut zonga mbala bandi ko seba de match akozonga na 10e jour na Goma mobali azongisi awa na Allemagne na douleur ya mokongo komaki grave tanga komi awa na Allemagne akeno hôpital babi ke ba disque e baby na mokongo eza déclassé on dit mutasala accident mais auti banda Goma ti akoma na Allemagne andenga kendaki ndenga zongi ye moko malgré tout douleur et comme en Allemagne basala maman wana opération après opération basala na 2020 wana ti lelo mwana mwasi atelema te atika na chaise roulante vie ya mwana mwasi ebeba musala akosala lisusu te opération nekaka tellement grave après opération esala ke mwana mwasi wana atambola lisusu te ti lelo tozobeta lisolo tanga kota ko hôpital ko benga mobali ko swana mobali te ko bengi na temps mobali andes ko bengi sute ahosola de sute numéro mobali pezo le kali sute ba morena ba mpres bola ta biso bas koma toza bazoba mwana mwasi outi Allemagne oketi Goma mobali bolinga na réseaux sociaux omoni mama na yete omoni papa bango te omoni ka bata misala na ye omoni famille te mais omona ki chauffeur na yeki kozona chauffeur omona ki bana misala mibale mama moko alambaka na papa moko bato yoyebi na vie ya mobali olingi ye wana bandeko nanga nayebi te soki mokili tozobanga su makambo te nayebi te bato bazolinga basi na batiktok na bareseau sociaux eske bozotala bariske bozoluka na vie na bino te toyebani bilongi me mitema toyebani te mwana mwasi depuis 2020 avanda na chaise roulante stile oyo na kati ya Allemagne atambolaka lisusu te vie ya mwana mwasi ebeba mwana mobali wana na bebe andai kobenga ti abunga ye nyonso na vie amona na rasu te bolingo pe kata na wana nini esala mwana mwasi akoma na niveau wana bamouré na bamoureuse bolanda na bokebi lelo oyo mwana mobali ya Goma chauffeur na ye oyo azali kokumba ye abandaka komona mingi mwana mobali wana akomaki na posa ainitie chauffeur na ye na bakisi asengi chauffeur na ye mwana ya chauffeur na ye ya suka ya mwasi azalaki na age ya 4 ans chauffeur ne apesa ye alia ye chauffeur wana aboyi esali ke chauffeur wana alongwe musala chef wana ebisi yo okomona kolonga chauffeur alongwe musala kobanga wana akima akenda na l'église akenda kobongola motema ndakenda kopesa témoignage kesikani bainisaka ye na bakisi epa chef na azali kosala na Goma tanga azobeta histoire wana nde aye kotanga kombo ya mwana mwasi oyo patron azwaka kutu mwasi moko autaka Allemagne na ane boye kombo ne ezalaki boye fale mwana mwasi wana akufa ndenge bapesaki programme na ntongo soki amoni nyau ya mwindo akufi na lupango na ye ayebaki mwana mwasi wana akokufa fo azongisa ye mbango esika auta po après 24 heures fo akufa mais akufela epa na ye te mais chose grave mwana mwasi wana azalaki ya nzambe ole tomona nyau akufa tomona de nyau abuka na makolo nde mwana mwasi wana bazongisaka ye Allemagne mbangu lelo mwana mwasi wana ndenge toyoka aseretrouva na chaise roulante atelemaka lisusu te vie ya mwana mwasi wana ebeba na Allemagne par la sere na biso na Allemagne baye kotindela ye témoignage ya frère oyo ayebaka na nzela ya likango na ye chauffeur mama bachauffeur bapatron bamonaka mingi
bato bachauffeur bakumbaka bamusicien bakumbaka bapatron bakumbaka babosa batambongo bachauffeur wana bayebi ebele chauffeur naza kokumba tatana na Goma tatana emisaki na bakisi bakomi kosenga chauffeur na mwana na ye ya suka ya mokie chauffeur aboyi kopesa mwana nde bakomi komenanse loko bokopesa mwana yo komona akimi na église ntango akimi na église ake kotémoigne abongoli motema ntango azobeta parcours ya vie na ye esika ekotisa lisolo ya ndeko na biso ya mwasi oyo atambolaka na chaise roulante ti lelo na kati ya Allemagne oyo famille epotana batata mwasi babima bandoki banoko bandoki ndenge mwana mwasi oyo azwa likama oyo akotika na chaise roulante ti lelo famille ekabwana bafamille tata mbasala boye nzoka bainnocent famille ekabwana famille ya bapapa bandoki batata kutu bamanga batata mwasi nzoka famille bato bainnocent tozalaka na poto mama mingi ekomelaka biso mona bafamille ya tata ya bamama nalobaka eloko mingi biso moko mpe bana poto tobebisaka bomoi na biso yango nazoloba lelo na masolo nanga basi mingi ya poto na mibali ya poto vi na bango eza ya kobeba a cause ya baex partenaire na bango bandeko nanga tokutanaka na mibali mosusu na banzela ya réseaux sociaux na bamoyen nyonso oyebi eta dame na ye toyebi le passé na ye toyomonika nazwi mobali oui mobali na mwasi bayebanaka te so bolingani nde bokoyebana mais ntango okutani na mobali tuna volonté nzambe luka mpo mona famille na ye mwana mwasi amani ti azopesa lisolo alandi témoignage batindeli ye ya moto wana asite non na ye na ane oyo akendaka mboka oyo kokotala mobali na ye kuna na Goma ase retrouve ke eza ye mobali wana abunga akima amwanaka susu te garçon na lobi asasi basi ya poto bande kouta ba Europe bazwa na Goma oyo ya viva na époque netanga azalaki chauffeur azwa 4 basi nyonso bavi na bango ebeba po azalaki moto bakisi yango wana mama na Allemagne alandi témoignage meka nyotanga kombo tenga depuis 2020 na se retrouva na chaise roulante makolo ebeba mais na ye koyeba esika pasi nange euta histoire babeti ezali ngai mais loko otanga kombo te pesa bandeko basi conseil bazomona makambo nyonso lokwa baaventure ozalaka na poto mwana mobali omoni fille mo na TikTok obandi kolinga ye po aza jolie omoni na Facebook obandi kolinga mwa mwasi balinganaki na mobali na nzela Facebook ta lelo vi na ye ebeba yango toye kopesa conseil ezali témoignage ndeko na biso ya mwasi oyo abeba makololo aza na kati ya Allemagne aye koyeba yango après combien d'années tobanga nzambe Jésus Christ revient kola pambola bino tokutani mbala nsima soki mwana moto azongi tela na lobi bisous bye bye. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième. yango quand même na moni yango esenga bien makasi po tala mpe akaltini eza nakota na mpasi na komise etie makasi. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos maintenant na scène na bino luka Fils Fashion eteka biloko ya kalite lokisa mona bino mosika ya bana na Europe na twita ti mona sala kisinga on a commandé a pona bana blonde za pesa na adresse na bino. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, tous en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Tous à niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, toi puis est-ce que mon cas bien accepté le bouton ma casse. Ma chérie n'a pas sur les dégâts. Vous en avez la qualité parce que là tout ça ta robe vous na bossa ni gagne là, nous déjà les classe. Bana Europe bana kini bakosaka ngo te ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazolakisa bino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya kano gene collant eloko nyonso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle ya kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste papa oza libumu mwa munene
olingi single pesa yo forme na mwa libumu benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu ezoma forme chemise evanda po esala bien ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya qualité ba marque ya propre toza na ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo bergine ezate toza na ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso toza na biloko na biso ya kosokolela nzoto toza na ba vernis toza na ba rouge à lèvres biloko ya kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussure ya din to pe ba sac ya din oh mama Irene na simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de